ça te comprendre que non. Ce qui fait ça comme la diplomatie entre Congo et Rwanda, c'est parce qu'il n'était pas voté. Mutu Oyo a vu Ngwende na maboko à peuple congolais, a koki kosala te et le peuple a l'ingité. Il mettait combien de Kochilombo. Hôtel Obabengi Exoras Hotel. Oyebi kende Kochilombo sombi yango? Ah bon? Oui, de Kochilombo sombi Hotel. A commis yango yaye. On a compris que oui, tango akanga ki ba classe, a kosi biso ke no ba rebelle ba koti na mboka. Basala kandenge nini? Yo moni ke ba rebelle ba koti, o koti biso na couvre-feu. Du 18 décembre 2020, le lot tozo que le mois de mars, déjà 3 mois ngoyo. Et sengeli ayebisa biso akanga ba rebelle combien? Et lo konyonso ezakana tango nango. Lokola pona lelo, to akosala mikolo pona karega. To lingi to dégager karega. Soki karega kei, to kozongela Tshisekedi. Omoni sama lo konde ba uti kocha wana, azana ye étiquette. Bateye provisoirement pour ba aveugler bato IDPS. Suka muta kozonga wana za hôpital Kamel. Mais c'est Sylvestre Kasongo. Biso tozali bato akofuta ba policier na yote. Si bomoni que non ça ne va pas, bon luka méthode oyo ya kozwa ba policier na bino en charge. Oui, Kombo nanga ezali ndeko Junior Mboma, nazali coordonnateur ya résistance ya quartier 3, pe nazali mutu oyo asala chipo ya président Eli Martin Fayulu. Oui, kosala eloko wana mutu moko apesanga mbongo te, ezala kali kanisi na ngai pona kolakisa mokili mobimba ke non. Martin Fayulu n'est pas seulement le président, mais Martin Fayulu azali empereur, oyo azali ko incarner beaucoup de valeurs, oyo azali chef de l'État, oyo batunyon so ba vota na ambula. Yango tolinga ki kolakisa batunyon so ete na kati ya capitale na biso ya Congo ya Kinshasa, il est le premier président oyo bayamba na honneur likolo chipoi. Ezaka makanisi na moko na kanisaka tango na lali na lamuki nzambe akomi ko révéler ngai yango na salaka chipoi wana. En tout cas, merci encore une fois. Pour votre découvrir mais tu as dit que l'ambassade de Rwanda a dit que les formalités ici, les belé, mais c'est quoi? Est-ce que la posera de Rwanda n'est pas Rwanda à solution de qualité? Ndeko mwana mboka biso tozali bayi congolais. Lokola tozali awa, lokola Congo ebengami mabele na biso esenge to bunda. To utaki ambassade de Rwanda kolakisa Kagame pe na mutu na ye atina na kati ya Congo ke le Congo ne lui appartient pas. Le Congo c'est notre pays. Ezambala libosote na yebi, ezambala libosote tokendaka. Cette fois-ci tokendaki na décision. Wana topesa ki avertissement. Tolobi na ye si tu ne te gages pas. Oyo koyela yo ekozala koleka omoni. Parce que balobaka boye mutu oyo azana mayele po obenga na mutu to po ogangela mutu ba pesa ba avertissement. To pesa le premier avertissement, to uti ko pesa deuxième avertissement, so ki ayo kite na mbala oyo kozala action. Yango tolobi boye. Karega ndenge to saleliwa to salela ki wana to yebise dernier jour c'est zaki wana. Azwa bagage azonga Rwanda. So ki azongi Rwanda te vraiment mwana mboka na biso ke oto ko sala e ko leka suma kasi. On est en colère comme na mboka ndenge za ko tekama tozana kanda comme na ndenge za ko ndenge mboka baza ko maltraiter ngo batu baza ko lena pasi batu ba ko lana na pasi mbongo yosa Congo ko kende Rwanda batu ba ko zo ba rufeli na Rwanda ba ko bokola bango na Congo biso ba kolo Congo to ko lala nzala biso ba kolo Congo toza ba rufeli me to ko zanga meme lisungi moko yango epesa ki Congo mani nyoso kanda to kenda ki na ambassade Rwanda to loba ki na Karega azo biloko na ye azonga Rwanda c'est monsieur c'est tueur azamo bomi monene azali rebelle azali bandit ba uti ko benga na Afrique du Sud. Est-ce que soki ba benga na Afrique du Sud bon mabeni na sala ki na Afrique du Sud o eleki ko sala awana kata Congo. On a compris que non azala ki muto mabe yango ba benga na ki na Afrique du Sud. Lokola Kagame na Chilombo ba sala alliance na bango ba mona que non nani Karega mboka malamu akoki kuvanda sali Congo bayaki na ye awa. Nous en tant que des Congolais tomoni kasali mabe ebele na Afrique du Sud akotikala kovanda sur Congo te. Aucun diplomate mboko ekoki kosalama entre le Congo et le Rwanda. Mwana mboka biso toza komona bande ko na biso na est ba kokufa. Félix aza mutu moko aza individu. Félix akoza liboso Congolais nyoso te. Quand on t'appelle président,
mutu apesi pouvoir c'est le peuple. Alors ceux qui sont peuple c'est qu'on a présenté. Alors c'est comme ça de comprendre que non, ceux qui faisaient ça comme la diplomatie entre Congo et Rwanda, c'est parce qu'il n'était pas voté. Mutu oyo azwi ngwende na maboko ya peuple congolais akoki kosala te eloko peuple alingi te. Ceux qui okomi kosala eloko peuple alingi te, c'est que oza contre makambo ya peuple congolais. Yango tozwaki décision, tokomaki wana, tolobaki na ye Karega aksonga Rwanda. Soki baza na mboka musoka koyokela ye akende kovanda kuna na balukele mboka mais atika Congo na biso kinya. Ya mibale tolobi na ndeko Chilombo, monsieur, il faut avoir quand même les mentalités. Makambo kosala peuple donc eza même na sensité. On a compris que oui, ozaki même na projet mon côté na mutu na yo en tant que chef de l'état. Alors, biso congolais toko soutenir ba bêtise te parce que lelo mutu moko akozwa mbongo, mutu moko akovama, lelo limité comme yaye. 67 parcelles. Or, il y a des gens au bassin du combat pour tous les mots cannabis et le comme en valeur. Il mettait combien de Chilombo. Hôtel Obabengi Exoras Hotel. Vous avez dit que Chilombo sont bien. Ah bon? Oui. Ndeko Chilombo sont hôtel. A commis on a compris que oui. Tant Wakanga qui va classe. A cause de que non, Barebel va côté Namboka. Basta la Kandengeni. Yo moni que Barebel va côté. Au côté de la couvre-feu. Du 18 décembre 2020, le lot est que de mois de mars. Déjà 3 mois. Et Sengeli Ayeb Sabiso à Kanga Barebele, combien? Dédé, quand les chefs de l'État m'ont dit que non, il y a un ça ne va pas dans 4 pays. Le cas la maladie au babeli coronavirus, c'est le couta à l'Elambongo, à quelques Kanga Bekol. Mais, à autoriser, l'église et Salama, le transport et Salama, bar et Salama, l'hôtel et Mwanamboka. Yo tango za ko Kanga Bekol. Oza kotinda batu bako bandumba c'est que yo moko poza ndumba yo chef de l'état oza kotika ba ekole kangama osomba botel po batu basalani yango tolobi na ye mais c'est trop si nous on avait fait comme sabotage na makambo Tshisekedi on croyait que à cause de la email ya papa était Tshisekedi mais toye ko comprendre que non c'est fou yango tolobi na ye à partir de lelo président Martin Fayulu awuti koyamba ambassadeur ya Allemagne oyo bayaki pona négociation ya réforme en institution oyo tokokota na place sortie de crise pona kobimisa mboka na biso na kata libulu. eloko nyonso ezaka na ntango nango lokola pona lelo toa kosala mikolo pona Karega tolingi to dégager Karega soki Karega kei tokozongela Tshisekedi tokozongela ye oui tolembi ete tokozongela Chilombo toyebisi ke à partir de lelo ba réforme salami soki réforme salami te tokopesa 48 heures soki 48 heures eleki ekasali makambo peuple alingi te tobimisu na nzela avant wana tobima na nzela tokozela lendi le 22 oyo alakaki bana classe alobi bana po bazonga mais na yoki ministre na enseignement Willy Bakonga akomi kotatoni oui nyonso wana mbongo zate bakokima kofuta baenseignant bino bakokima kofuta baenseignant mbongo oyo bokotaki na gratuité d'enseignement ekei wapi ya mibale mbongo ya Vital Kamerhe oyebi ke lelo Vital Kamerhe aza na États-Unis d'Amérique mama nakoloba na makambo solo na koyebiso makambo solo ke Kamerhe pour le moment aza na États-Unis d'Amérique yo kana yebisa yo nini esali ke Kamerhe ke na États-Unis d'Amérique Kamerhe tango bayibi mbongo na Tshisekedi tozala quand même ba congolais na tango oyo babimisaki programme ya 100 jours ya moyibi wana mboka na biso ezaki na gouvernement te est-ce que oyebi yango mboka ezaki na gouvernement te tango mboka eza na gouvernement te mutu oyo aza gérant ba institution c'est le chef de l'état oyebi yango yo ozwi directeur ya cabinet na yo avant directeur abimisa mbongo akore kouta epai après ya président ndenge nini directeur akoki koyiba mbongo sans que le président ayeba or ezalaki likita entre bato ya FCC na Kamerhe kokota na bango tango baye kokota Kamerhe akomi kolia mbongo parce qu'il y avait pas la gérance lelo kope ye kobima mission ye kobima likambo ye korevese na bayi FCC balobi na ye mbongo wana ya 100 jours ezaki 57 millions te
mbongo wana ezalaki 460 millions de dollars. Tango Vital Kamerhe ayibi 57 millions de dollars, mbongo tikalaki 403 millions de dollars. Lelo bayi FCC baye ko bimisa baye ko lamusa dossier wana. Pe baye ko intimider Kamerhe akende kozwa ba magistrat international na France. Tango bakekuna batwana balamusi dossier. Bamoni ke soki tolandi likambo oyo Chilombo akorevese cop na ye ko yebana. Bayi DPS bake ko yebisa mokonzi mango Chilombo. Tomoni a partir de lo Kamerhe bi. Pona nini? Soki ba oyo abalanda ki na France wana baye Kamerhe atandi vérité et ko dimake Chilombo pa ibaki mbongo. Yango babisi Kamerhe pour le moment azan États-Unis d'Amérique, il n'est pas au Congo. Procès Katani siliwana. Et puis ndenge bazali wana. Omoni sama lo konde ba uti kocha wana. Azana ye étiquette. Bacheye provisoirement pour ba aveugler bato IDPS. Suka mutakozonga wana za Vital Kamerhe. Parce que tango akenda kina Union africaine, baloba kina ye a respecter ba corps ya Nairobi. Ba corps ya Nairobi ezali ko soutenir Kamerhe. Et puis na campagne na ye Chilombo. Aloba ki soki nga na komi président, Kamerhe akozala premier ministre. Ce sont les accords qu'on avait signés. Alors le col a dossier wana sili. Kamerhe ndenga bini wana, batie sama lo konde wana dans un moment. Suka bakozongisa Kamerhe. Tokokende wapi? Yango tolobi na ye, Tshisekedi aza kokosa na mingi. Na uti kopesa mwana mboka identité ya mama Martina Chilombo baluki ngai partout. Oui, baluka kanga bi. Chilombo atindanga ba soda baya kokanga tina kati ya résistance. Mais lokola naza Kongo mani, naliaka mabele ya mfumu kimbangu, natambolaka na Kongo mfumu kimbangu, bakokanga ti. Toa kolobela busolo ya mabele na biso. Oui, nazwaka poison na ndimi yango te, na bo yango te. Bachelanga poison na biloko. Mwana mboka omoni ngai naza lokola ntaba o babomi bakitisi, ntaba wana banga suko pola te. Ntaba soki babomi bakitisi ye apola te wana etali eti. Ndenge penga nazali. Bon, eza combat. Eloko pena tokana ki ngana bango tokutana parce que oyebi ke bando baza ko lukanga mingi. Kopu na bango ezala ki pena nga mobimba po bakanga ngai, bakina ngai. Lokola nazaki souple. Baye bakangi ngai, bakoti maboko na poche liboso bamoni téléphone na 2000 francs o ezaki pona zo ba transport. Bakomi kosala batirama po bawela la téléphone nde pesinga couloir na bimi. Ko bimananga na bimi nde yango na kini. Alors na koloba na bande ko nyoso oyo bakolanda biso. Toza komona likambo kokamwa. Monsieur Sylvestre Kasongo, biso tozali bato ya kofuta ba policier na yote. Si bomoni que non ça ne va pas, bon luka méthode oyo ya kozwa ba policier na bino en charge. Lelo ba policier ba komi soki to organiser kaka marche. Policier nyoso même azaki na programme ya kobima akofaira ngo kaka po aya kuna aya koyiba. Ba policier ba komi kaka na profit ya koyiba. Ba policier ba komi kaka soki ba organiser même sitting na pamba ba ko ya pona tala lipapa na zaki nango. Ba policier ba botolinga. Est-ce que vous trouvez ça normal? Policier akolinga abotola lipapa o mutu alati. Pays nini oyo? Tango oyoka ki député na ye ayebise ke ti est conscient c'est que ça qui a solo maman na ngai ndeko Chilombo azwa de fait dès le premier jour. Totikala komona te na monde président na manifestation à passation de pouvoir akoya malade ndeke. Oui, ndeko Chilombo en pleine manifestation tango Kabila azwi drapeau ya muyibi atie na kingo mbala moka koya malade ndeke wana ezalaki pena faiblesse na ye pe blocage makambo nyonso. Ezalaki likambo oyo aloba na triomphal alaka peuple nyonso alobi oyo akotrahir mbondo esala nini me malade ndeke yango wana mbondo mobimba yango wana alors eloko moko so ekosalama te azwi bokonzi akosi biso awa alobi no est-ce que investisseur na balukaka ye investisseur balukaka ye te investisseur aza moto ya mosala pays nyonso bamoni ke richesse ezali bomengo ezali ntango président asika aye bainvestir bango moko bakoya kofélicité. Mais ceux qui ont moni président wana donc bébé ça lokola muto musala président aza lokola patron na ye yo mona na wapi président sali société au lieu que batuma ke koluka misala président comme mukola société a comme ke luka bato misala c'est que muto azandoki
yango toyebisaki yo ke non mwana mboka eloko moko ekotambola so eza te wana deja ntango eleki tolobi na ye toke na bareforme tosala reforme makambo nyonso nabosanaki kutu koloba nabosanaki koloba a partir ya lelo place nyonso rwandais avandi boma rwandais tika congolais non tokobanga nini topesi déjà ordre rwandais nyonso biso bayi ntango tolobi yango ke non biso na ntango déjà tobandi action ok mwana mboka tolobaki yango déjà ke non action ya 1998 batata na biso bamuso babangaka mpo baboma barwande malamu te na ne 1998 nga nazalaki na deuxième primaire awa biso toye kocomprendre lisolo tolobi na bango on va faire plus que na année ya 1998 tokoboma tokomassacre et puis barwande wana bakunda bango mais biso tokokunda bango te biso tokotumba bango kotumba poussière na bango wana totya yango na bapoche na biso mpo tolonga barwande nyonso wana boba na est eza bakongo na est ezali bacongolais ntango bandeko ya est bakokufa eza biso mobimba et puis lelo mpo babotola pays liboso babanda na baprovince ntango bakobotola baprovince après baye kokota na kati ya capitale seke ndenge bakobanda na baprovince kuna biso déjà tokomi na insécurité alors il faut être souple lokola toyebi eloko wana totelemeli yango tolobi à partir ya lelo barwandais nyonso bisika toyebi yango barwandais nyonso place bavandaka toyebi yango soki na bandi kotangelo na ntango bisika barwandais balalaka j'espère bakokima lobi lendi toa kotala bato bazonga classe oui tolobaki papa nyonso mama nyonso sokola mwana lati ya mwana uniforme soki lobi bana bazongi classe te mardi toyokani mercredi toza na balabala tokobenga bana nyonso bapapa nyonso bamama nyonso bilenge basi mibali lokola biso tozwi tokamatani biso nyonso tobima na balabala kilombo ayebisa biso akanga classe na problème nini président Eli Namboko est intouchable. Parce que quand on parle de Martin Fayoulou, on voit déjà la population. C'est que ceux qui ont signé Fayoulou, signé peuple. Pour le moment, Moutako Simba Martin Fayoulou a zalité. Président Eli, c'est lui qui a été voté. Moutouala qui s'habille qu'on voté Martin Fayoulou, c'est à Chilombo. Maman Nanga. Tant qu'on est à Genève, Chilombo a voté. Il a voté Martin Fayoulou. Tant que président élu a fait ma proposition, n'a rien ni attaque le président de la République. Si l'homme est loba au Congo, le changement c'est Martin Fayoulou. Allah qui s'est dit que le peuple m'a voté, il y a un voté Martin Fayoulou. Le corps a déjà élu Banda Genève, aïe Kokoma Awa, a commis élu parce qu'on dit la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Nicolas Panzabé Pazaki Kopotame, Nassa Mabele Pazaki Kopotame, Moutako Kange Namboka Oyo, Azalité. Azate moi Namboka. Oui, vous savez que le monde peut pas bien les boma. Si mon équimbango va bien les boma, vous bien or moutazaki na vérité mboko ezaki. Le kola ba bengi biso maboma, ezali déjà ba banda ba koko na biso. Mais ba yebi bien que solution mboka ekozwa makaka ipa na biso. Mutu muso atali. Merci maman Nangai. Ngai natambulaka nazwaki simu nangai oyo ya WhatsApp natikaka yango na ndako après nazwi simu ya Frisel na bimi nango libanda pour la communication ko yebisa parce que nazaki déjà préparé nazwaki bande ko mususu na tia bango na bacoin na lobi air awa minute oyo na Kingasani e yindaki mabe air to kendaki kuna parce que air to komi na Rwanda na bengi bango na bi awa eza ko yinda kuna pe ba yindisi masase betami bagaze betami bato pe bakangami ebele vraiment ezaki bongo yango wana nakoka ba numéro na ngai na bandeko oyo bakoluka kobenga ngai ezali plus 243 82 95 76 227 na bandeli yango plus 243 82 95 76 227. Normalement c'est ça. Na lobi na bande ko nyonso oyo bazaka na posa ko sunga biso. Vraiment
bino boza kuna biso tozali awa tala neti awa toutaki paka reka nayebisi bino ke ya eu des massacres ya eu des tueurs donc des blessés bato ebele bakangamati mais tokoluka ndenge nini ya kobimisa bato wana mais soki soutien na bino eza sur place boza kokanisa biso meme na mwa mike mike ekopermettre biso ekomotive biso tokobanga eloko te mais soki boya kosundola biso eza kofaiblir biso bato oyo bakangi na ntango bamilitant na ngai baresultat na ngai baza 6 oyo bauti kokanga kuna bakangaki kuna na ntango nayebi te na occasion nini na koretire bango yango nasengi na bandeko oyo bakoki kokanisa mpo na libere bato wana bobenga na nimero nauti kopesa bino soki plus 243 82 95 76 227 plus 243 82 95 76 227 vraiment boyebi ke biso bayi lamuka bato oyo ya bataliba balingaka biso te soki totiki bato wana mikolo ebele ekozala mabe ekozala mwa pasi yango nasengi na bandeko soki bokoki kosunga biso na mwa mike mike mpo tocourir vite tolibere bato wana bazala libanda ekozala malamu parce que komba monene mpe eza kobandama lobi ntango twakozela babimisa bana classe soki babimi te mardi te mercredi tokobima biso na balabala ekosenga mpo ezala makasi mpo toyebisa tilo mboka oyo eza ya ye te eza ya marte falu maloba na ngai asuka napesi bandeko nyonso mbote oyo bakolanda ngai na mboka France na mboka Belgique na États-Unis na Canada na Angleterre bisika nyonso bokolanda ngai napesi bino bambote ebele epuis bakongomani nyonso oyo bakozwa biso na bitandeke vraiment matondi na bino botikala malamu komba elekaki nango kitoko tokobanga eloko te tokobima na balabala jusqu'à ce que tokobongisa mboka na biso Congo eloko mosusu akolobeza te napesi bino botondi botikala malamu merci beaucoup ciao